Oyebi que soki bakata ING Arena ya faire ezali pour na double jour. Akabe ton double. Fallait dans la salle moko ta beta salle CP là. Tous les salles fallait les cas salle les là ensemble. Arrière ne mon mana a trophée mérité. Gibbs a ko ki si là. 10 000. Na butu ya lelo déjà na monaki ba fongoli 1500 o etikalaki. Ce qu'on fait le goal à risquer. A fongoli billetterie na 4 mois ma beta sold out. Woo! Comme Bami. Na ebité. Il faut tout le monde lettre divorce à réseau à mon corps. À qui m'a nominé à comprendre. Et à qui m'a nominé moi dans le rôle à Fali avec cette équipe ça quoi qui m'a. Quoi? La dom. Na dom moi gabeta wana. Azo senga ba poids na niveau mo ko sangala te. Ta ça quand même autour na tembe goga na ça. Kasi tembele moi de suki. Ozo ga so li solo te ya billetterie na. Koso Mutu Kaki Mwanina. Elingi Koloba, sois fort et courageux et tu réussiras dans ta vie. Kolomokili, le maître, le créateur, le bon Dieu, le miséricordieux, le baki, sois fort et courageux et tu réussiras. Bienvenue sur votre chaîne. En tout cas, Essengoza pour Nabiso Akoeba Keboza, Ebele na etando Nabino, pour Nakoyamba Bino, Nandaku Nabino, Kangi Tobeta Kako, Ko, Fungo le Biso porte Pebo Yambi Biso. To sengi na yokaka libone na yo, to sengi na yokaka o like, to sengi mo commentaire na yo et ko sala biso bien. To komi wapi na billetterie ya ING Arena bango balaka ki biso 2 jours 3 jours ba beta sold out. Est-ce que ko beta maté na émission auto ko lobelango affaire Mobondo code 16 à cheval entre répétition na studio ezo le kanenge nini na émission oyo toza ko lobelango. Balobi est comme koloko tolika munini za kolanda papa chéri balatiniste balobaka aleya yakta este le mauvais sort en est tombé mais biso to kolanda moi muke na ngambu ya spiritualité nini ezo comme la papa chéri tola muka porte fungwami ken piana azui vision après si pour y prophétie pour na maman Agnès Lusambo affaire pota Roger Ngando keneki kosala nini na poto wana motuna Blanchard Mosaka atuni na émission auto kozolango biano metika déjà to pesa mbote antoka la nouvelle alliance nouveau testament le temps de la grâce la première dame Mama Yabana ebele to pesio ba mbote ebele to pesi mbote kebaka kosasasa eliote kalala to pesio ba mbote ebele la tigresse to pesi mbote boss mukuna ya Sreli mukuna to pesi ba mbote ebele on check pas le maître base badi banganga pena na cheke yo boni basango ya maître Abdul Panzo to pesi mbote na mama Mbia Vero ya Kulutu Porto ya mama Mbia Vero to pesi mbote ebele. Pour en parler Josué de la caméra fungola pour na yambaye na double casquette lelo pena nazo yambaye certifié gaulois pe nazo yambaye musali na nzambe l'homme saint nzoto peto molimo peto l'homme saint dans un corps saint. Bonjour certifié gaulois et serviteur de Dieu. Bonjour. Non, la Gaulois, bon, ça place. Moi, je ne suis pas Gaulois. On a un communicateur. Voilà, on a la Gaulois. Si na lobi naza Gaulois, c'est parce que les Gaulois va botami lelo. OK. Parce qu'on a âge na Gaulois. Différence. Je peux être fanatique, il y a pas perdre. Quand ça on fanatique, il y a pas perdre na onima. Mais quand ça naza Gaulois, ngana Gaulois, Gaulois za botami lelo. Biso bandi kolanda musique depuis. Parce que tant que n'a pas perdu dans la voie dans la maison mère. Voilà, merci à vous tous. Merci à DG Gires depuis les États-Unis. Merci à DG Gires. Merci à Balobi
Yemoko Aimé Bossitapen. Merci na Aimé Bossitapen. Je vous salue. Na pesi bino son mbote, na pesi mbote, na Peter Mapendo le boss depuis Canada. Wana za boss. Oningani makasi ya. Na lile mabe. Siko ba mi balé. Nikolo babi Richard Mpongo Aigle yazipaka. Ovanda gabe bu Richard Mpongo Aigle. Soko appelle ne koti se gazipio. Ata la pe ba koto. So moni a commis tangano ga message. Mais soko koti s'appelle se gazipio. Richard balobi Richard Mpongo Aigle. Na kata Londres wana na Bosanité na Belgique. Akim Pemba le boss mon frère propre que j'aime beaucoup. JC Mavanga. Na kata Paris. JC Mavanga. Je salue fils Yanga l'homme mobile Molaï depuis Afrique du Sud. Fils Yanga l'homme la possible de tout bamote. Gloria et fille l'étoile filante. Mikolo tout dans un problème moko, dans un problème à l'opposo. Nous autres ne béba. Au bétama ba tampo le roi pasteur. Et le guinou Zika. Ko bangate contacter l'homme sain au mémo la Give Service Fondation. Kuna nde ba do sokola l'opposo papa. Kuna l'opposo mutedo koma kitoko. Ba buto salon et longo zo ina ngo solution te. Contactez l'homme sain na ba numéro za awawa. Ba rememo na Give Service Fondation et pour ça là bien makasi. Voilà. Et comme ça là bien makasi mais partout où il y a une nécessité, il est toujours présent. Sam Kunku le nécessaire. Ya maman aimé. Maman aimé Kunku. Maman aimé sali ba voice mais nga sali nga voice. Tout na maman aimé Kunku ya Sam akomi wapi. Nga sko maman aimé sali ba voice mais nga sali nga. Nga pas sali nga te. Mais na pesi maman aimé Kunku cette grande dame au grand cœur en tout cas na pesi yo bambo tebele. Tout ta mamoro actualité oblige tout là la mukabwe na flamme awa Gims a se retiré. Réseaux amis. Réseaux à moko. Akimi ba nominé à comprendre. Akimi ba nominé moi na lokola fali avec Gims ko kimai. Mwana wana tozo solo la. Eza vérité nazo tuna mwana wana. Parce que comme fali yeni na mais mwana wana baza raison ya retrait na ye. Yango na lobi mwana wana lokola fali mwana wana. Est-ce que Gims akokima mwana wana? Carrière ne mon mana a trophée mérité. Gims a quoi Gims a se retiré parce que a se retiré parce que Makiona. Bobenga Gims pour appeler Sabino Mbongo pour voter. Et comment il bongo? Oui. Et puis Gims Kandabi mais vous êtes malade. Nga na ba trophée ma casse, na ba disque diamant. Na ba disque d'or sur qui combien na konta ka souté, ba disque de platine. Likolo ya moi trophée mukie ya flamme award wana ngai na zo mbongo na nga na pesa bino. Vous êtes malade? Yango moni pola ki sa bango ke ya surtout ke la ba trophée mikiete. Aye pena na page na ye a barré. Alobi bo voter nga lisusu kuna te. Po naza kuna te eza makambo lokuta. Ya lingi méritocratie. Te yel. O moni games ba games ba faire. Ce sont des gens qui méritent loko et non qui sont loko. Parce que mbongo yo osenga faire par exemple $10,000 à pesa yo pour payer trophée. $10,000 on a faire à raisonner déjà que il faudra si c'est la ndagu moko za na la gomba. $10,000 euros somba caro a tena ndaku na ye. Ce qu'on a go pesa pour payer trophée pas ça na trophée non. Makambu wana ko somba ba trophée ba basala ngo zaka ba jeune talent. Bano yo baza sur te na musala na bango. Ça quand même fali na mulongo ba jeune talent. Oh, mais na on a yebite que fali héritier ba jeune talent na mboko. Numéro 1 musique ya Congo proposo ke na ibo. Nani numéro 1? Fali bobo ndi mape quand même mutu mutafungola ki musique ya ezongi na kobeta mana poto. Mutu abeti na basala lokola ba défense arena fungoli yango bondi ma quand même mutu. On a un problème si on a expliqué à la place. Ça là bata 40 000, yo beti 15 000. On le va mettre dans la salle. On a une malédiction au tika dans la salle. Fallait dans la salle mon gars ta bête salle CP là. Tous les salles fallait les cas salle les là en ciment. Et ça vérité la repère sur exemple mon quand on détaille. Mais vérité ça peut que depuis à longue na défense arena. Abeti na ING tozo solo là. Oyebi que ceux qui bakata ING arena ya faire ezali pona double jour. Akame tongo double. Mutu espace il y a 4 heures du temps.
attaqué plus de 25 000 billets. Toi, tu crois qu'un espace, il y a un mois, pour attaquer à ça, soldat, il y a un problème. Comment dire, 2 mois? Et Bangisa Bango. Bamona qui a commis na souka, ça la soldat, bah, on passe le deuxième jour. Au fait, restera bêti 2 jours. On a fait que Lucas Céline, Dieu ne peut pas la musique pour aller là. Nenga moko lelo na ING Arena. Tous bêtes en 2 jours. Toujours yawana, tous ça non. Imaginez que Maître Gibbs, bo sangisa yena bana wana mikie et puis bo senge mbongo. Or même pas mbongo, si ba tiens na vote boye na Afrique lelo pour muta contredire Maître Gibbs bo tshaka faire. Annulation le 7 avril, concert Mounene Zalaki a solidarité pour nous soutenir ba FARDC, pe bando na biso bazana est kuna bazo kufa bazo lela, baza ko tungisa mebele ba kotina bazamba batikali ba orphelin, batikali ba veuve, ba annuler finalement tout monde quand même moni message moko ya fali pour pas accuser président Rwanda Kagame que yem ta sali tout ba annuler concert. On essaie de lecture nous sali par rapport à déclaration na lelo ya mascarade ya fali pour pas mascarade. On nous rappelle un moment Fabrica ça yema ndze moment kwa mascarade. On est en mascarade. Mais à l'Eli parce que ça qui peut quand même soutenir. À coller la nini. Mais vous reprochez à soutenir à Bango tour à l'Inga na concert. Aka bwana na mako. Baboya na na mako. Comme Bami. Na ebite. Il faut tout le monde lettre divorce ya fali. Neto ndimi ke fala soutenir ba M23 te na est. Il faut tout le monde lettre divorce et bimi. Ba prouver que divorce est salami. Wande ton ndimi. Comme Bami. Wande ton ndimi. Mais quand annuler concert à bon, ils allaient quand même bien pour le peuple congolais. Bah annuler concert wana parce que bah yebi ni ndenge ko sema na sima concert. Et bon ceux qui massacrent ngé sema na sima concert yebi. Déjà Kagame a commis ko banga bala été charge à Congo. Automatiquement faut se retirer. Faut se ngabo annuler. Automatiquement, il faut se retirer à Sengabanile, Sango ya billetterie à ING Arena. Pour la 2-3 jours après, tout le monde a sold out. Mais donc, 2 semaines. Dans l'Obaka, premier artiste africain, Andy Maba fongo la billetterie, na 4 mois, c'est ferré. Batu nyonso na poto ba fongo la billetterie vers fin du mois. Pour baby que mbongo ezo kote batu ba somba ba billet. Ce qu'on fait regola à risquer. A fongo les billetterie na 4 mois, ma beta sold out. Woo! Na esala mate. Nanu esale mate na Congo, tomona yango te. Solo on na format ni na tchoka ka l'aise. Na format à 15 000 nan, o ba fongola ki déjà ba billet aussi là. 10 000 na butu ya lelo déjà na mona ki ba fongoli 1500 o etikala ki. Donc tant que ba fongoli 1500 o etikala ki, ça y a 15 000 eseni. Esili. Vérité. Ba fongoli 15 000 places. Et tirali 1500 ba bombi. Ce qu'on a minute on a butu ya lelo. Ba fongoli 1500 tirala ki, c'est 15 000 eseni. Donc tito comme les 30. Nano to kozonga a na plateau na episode oh ni sold out. Les seuls artistes congolais ça la sold out na ferry. So tu tembeto cha awa otangela des artistes congolais basali sold out na basala minene lelo. Au moins gâté. Café. Autant là. Pour faire cela en Olympia. Obi. Pour faire cela en Olympia. Yakala. Mais ça a sold out. Bon Olympia. So tu fais rabeta na Olympia. So tu fais rabeta na Olympia. C'est on ça le lo taboulé. On bet en 7 jours. Le lo lobiti samedi. On met ça pembe. Olympia combien? Suite 2000. Suite. Na lobi to solana. Ah. Notre papa est arrivé. Tu bêtes dans l'histoire. Tu papa est arrivé. Tu papa est arrivé. Tu solo la pembe. Mouta beti salle, il y a 8500 places. Adidas Arena. À côté ici, tu vas 8500, c'est comme 13 350 places. Sur ça, la calcul à 13 350 personnes à qui Olympia, dans combien de jours? Moutakei na ING Arena
salle ya 16 500 sold out soki ezalaki na Olympia ngeza combien de jours aucun jour tu faire un aussi babeti Olympia na 1 mois abeti benal les premiers les 2 les 3 les 4 les 5 chaque jour tu vas à concert le seul artiste à on a souci à musique na Congo chaque dimanche à stade de Martin à faire chaque dimanche stade de Martin bon mon moi tout cas bien herbo aussi ça batuna mamalo bolongola batuna pe mana ko ça roloba natika na roloba te na tu à l'aise dans plateau là tu m'as tout le monde est tout le monde écouter bani yo na tu à l'aise dans plateau là c'est la réalité donc affaire il y a sold out tout guichet fermé on a fait la muselanga Zakaria ayeba ngote na la natangisango donc affaire il y a sold out il y a guichet fermé il y a ayeba te donc muto sala kango bien lelo oyo na musique muto sala yango c'est fait donc au moins ING Arena tu peux mettre 2 jours na ba sold out tu tique espace T comme ça muto d'ailleurs tu le bagi muto alinga beta Didas Arena faut mettre 3 jours pour aller faire 2 jours c'est au les gars faire été donc vous rassurez ba 34 sold out tu peux mettre obi et vous mettez 2 jours les 7 les 8 par contre c'est parce que papa ne veut pas le baki à Rossala au bas toujours zélaté déjà il s'est venu à écoute on a producteur bazo soit na producteur derrière ba foot en bon à 2 jours tant à sali émission à parcours allez bien go habillé déjà bazo mettre déjà na producteur pour na 2 jours bazo soit le producteur a yebi déjà moto o artiste ya zo producteur là kozala on produit le artiste le la faire buka ta continue na banque nyoso bimisa pesa e pour zongisa mais qu'on produit l'artiste le la fali Keba Robim ça peut 10 000 $, bosong c'est 7 000 francs. Pour Mouto a produit ça Fali, na Lyon, na Bordeaux, na Zénith à Nantes. Si les lots, ça va être bête sous Fali à Kangisio. Pour niveau va perdre ça dans la vie, na ya Robert ça sous Fali. Ah oui. Affaire Tsangapoa, tout le monde quand même pas. En tout cas, l'actualité oblige héritier par Zobeta na poto. Tsangapoa yes. Bali ko bela yes. Tsangapoa. Tsangapoa yes. Sombali Robino Mundiba lobby. Ene na imoko grand yaya na imoko na musique en tout cas tsake pour makasi. Ba mona ki pena ba featuring azo zela pe bazo msela sincère wana. Ça veut dire que tu comprends que azo le bela fali pour bazo zela pe fali pour na concert na na poto. Ah. Mamla bona tala ngote. Na yo aga elo moko. Robino Mundiba bio héritier senga ja chepe quoi. Héritier sengi Robino Mundiba chepe quoi. Donc oui conseil héritier à Dom. La Dom. Na Dom wana gabeta wana. Azo senga ba poa na niveau moko osangana te. Ça quand même moto na tembe goga na ça. Kasi tembele ya mwana suki. Ozoga so li solo ate ya billetterie na. Tembe héritier suki. Toyebi ça kona no mwana mukie. Liana no biloko mayo to na dogo dogo. Ya lingi talinga la biloko mali. Tata le bubu. Voilà. To yesu kona likambo oyo ya spiritualité makambo zo comme la jibe piana na la temba lobaka aller ayakta este le mauvais sort ane tombé c'est-à-dire que li bakala et kwei tant zo mona ba succession ya ba mauvaise nouvelle ezolanda jibe piana na batambo ya muke yo personnellement et salon na ndengeni. D'abord, dans la logique des choses, dans la réalité à vie, ce qui m'a bien moko se répéter et est à 2 fois, il faut que le Nzambe. So la muta kisi, ke na kisi. So la muta kodia, talisa na kodia na yo. Mais ngana no kamwa jibe ba so rezo yele ba bazo kufa meji bazo le belote. Deuxième point. Ce qui est plus grave et plus flou. Depuis Jiba a date à 800 places dans Poto, ne bato bandi okufa belé. Ce qu'on a zomi tuna. Producteur mutona na sima ya kopango. Tout ça est mon Jibé. Tout le qui est malembe. Tout le monde Jeff Fonga lobby fallait qu'il pas prophète à malheur. Balle de match et bima. Le la balle de match et bimi. Ba passion nous sauter aux autres depuis kaka pour la sortie à ba prophète à malheur. Ba JF Fonga wana.
na mbaka na émission na ngaka makambo akebisaka pona bana ba ministère ya wenge parce que la bi pas sur sauter outil siko ti lelo monte bana ngo ba la wenge mutu ye bongo eza lokuta wana ba prophète a malheur nzamba loba kaka na malédiction te nzamba pa loba na bien comment bino na carrière na bino banda bo banda nanu bo mona te ke non ndeto za awa to mona ke faire egola a commis premier ministère africain non bo loba ngote nanu bo mona te na vision na bino ke intel azo so mama pa ko tonga bandaka milai bino bo mona ra intel azo kufa intel azo bela intel azo sala boy pourquoi ba prophète a malheur nga benga wa prophète a balle wala ba prophète a balle ba chef fongi ba aventurier tout là tout la moni to moni pe ken piana pe ayo na un message cette fois là a touché les sous maman Agnès Moussam maman ya Jibé piana ke ko maman baba kota donc kala mingi te passe les sous ko beta na nzela ya maman et ça on a nini parce que mutu azana passe escate bato ba consoler mais bato bazoya plutôt ko tia mbeli na katikati ya pota wana ken piana ye bongo na mamba bombe na famille ba on a assisté ndayo sisa liweza pa Jibé la famille ken maboma ezali boyo bité famille ma keba ta maboma Ken Piana na fait la biso député basi ba ki se sika mo Ken Piana na fait la biso député baso ba ki basi ba ki se sika mo vela biso na bana maboma Ken Piana ba na bande ko maboma bino mo na ngo fanti Ken Piana ki mangi na fa na poto pamba so Ken Piana tikala na poto inane ye pa ngabela liboma na Congo to na poto na Congo pardon OK celui qui Ken Piana vandaki na Congo inane liboma président ndenga kisi na bango basimba yango mima ke sala ba révélation par exemple ngalobe mamba Kofi ma lobele mamba makambu ya Jibé Piana ya baliwa qu'est-ce que pour qu'ils a Jibé Piana na kisi na simana rien soki Jibé banda ko beta ba stade de France to ba ke se que Jibé mtazo lia ba pour ba stade de France Jibé ko lia ba pour na sala 800 places non nga nazo suspecter des producteurs ya Jibé qu'est-ce que producteur na kacha parce que tout le monde appelle sous à chaque après fois après liwa ya océan to gi sous dans ces accueils dans ces JBT à l'équipe pas JB à l'équipe na borké c'est belé ba suka ya abine les équipes pas JB yona ngina babo yo ogo produit nga à chaque fois to tchaka dette na kufela point ba tche dette c'est ga kufi ok to leli sege kunda sege na mabele ye producteur azo tia pression Jibé Piana ko beta conseil déjà d'assister comment muta kufeli chef d'orchestre na ye yo tia pression que wa ba no benga fils adoptif na ye yo tia pression aya ko beta concert ba télémélier to kundi sega to tchede tizulu makei to kundi zulema ba tchede les 7 mona Jibé kei qu'est-ce qui se passe tozo banga ba kunda mona Jibé ba tchede tibweri wakei Rio ah la vérité tozo banga to kunda Rio ba tchede tibwese nana kei kone na Gilles Kibens na ba ta da petit Jibé to grand frère Jibé professeur ada camarade ya Jibé mais Jibé bien petit wa petit la ngonde ah Jibé bien professeur Gilles Kibens a bien petit au tala émission te Jibé vandi ba on tout la cima a windo na petit na ngaba na Kibens vous savez pas Kibens ah 12 ans yo yo sanga na cadre ka 12 gars qui peut animer comme petit Jibé ngada na ça pas animateur mais un petit so d'aller dans le débat donc voilà quoi batu ba soutenir dans Jibé total et la Jibé to soutenir to passer dans force au monde zo sala moi pasteur comme de chité tout le monde par exemple Richard Moussaka Bimi a tout na Roger Ngandou
akimi kosala nini na poto. Et puis nini memaki ye na ndako sika océane avandaka likambo ya calcio ya rouge bimini suso tout ça. Kombo ya Roger Ngando tour ya bato ba kufa na BCBG zo bima trop hein. Tout le monde peut na likambo ya Yaya Zulema suso kombo na ye bimaki. Tout le monde m'a segé un peu combo na ye moi muke bimaki na moi na kombo bimi. Qu'est-ce qui se passe là? Et puis muta tuni question wana Mosaka. Bon d'abord Mosaka le nom Roger Ngando. Azalaki na secret à maison. Bazana mo ba guerre na bango d'esprit. Mosaka ko bimisa kisi ya jibe na libanda te. Attendez ni babenga ngo ba secret d'état et bimarate. Mais so ko mona so beta Roger Ngando, c'est que Roger Ngando n'a pas problème. Roger Ngando ba tindio poto pona programme ya concert. Mais au vanda na plateau pour finir au répondre non à Mosaka na Mignon Abraham. Na Vilain Abraham. Mignon Abraham. Vilain Abraham. Yo benga nani? Mignon Abraham. Ada vilain. Ah. Benga mignon ndeni. Tala ba mignon na ba mignon ba sege mignon maniata. Hôtel pe muto to mona pesa mignon. Ce qu'on t'a mutu mo bola na forme te santé zate. Ozo benga mignon. Wana Vilain Abraham. Et puis tala Abraham azo silikati lelo. Comment vous repérez ça mouta bon moi tika la robot tête na vie ne vous pensez comment na Abraham ah papa mdai biko ça qui sa foi ngerozo na même ça la kisa mukoko makasi ayo ayo bota tête ni abenge sous grand coiffeur mais problème ni ezana Roger Ngando la ça la promotion ya nini yango moni bazo tuna yo ke ndai ko sala nini na poto mona odile manzaka na poto akenda sala promotion. Oyebi ke po sali ya fait ya vient la biso 20 tonnes tonda. Odile manzaka négocier na ba golo ba kota na salle wana. De ba golo nde ba toni c'est la vieille salle. Vieille mora lobaki ke insonne le retour du roi na poto lobaki ya mona ki mwa ndambu ya ba golo. Tolongo la ba golo. Soit vient na ocha beta concert. Sera côté ici 200 personnes. Ah c'est ngana longwe. Batu nyonso bande ko soutenir 20 tonnes. Et Rwanda, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Parce que le succès a fait, Yahweh Ranson vraiment est en 2004. Tant qu'on va faire un long way, parce que le succès a fait, Yahweh Ranson est soukaka. Oh, tu es tiré la combo. Bato tout va kumisa yewana, et Rwanda va 20 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, 30 ans, peu balaga. So Moutouna 2000 à 30 ans. Le temps à 2025 à Roxy Agini. 55 ans. Yo, il y a une fanatique à faire Yahweh. Voilà, on a surtout comme la JBO sur le plan spirituel. Est-ce que c'est un message du Seigneur? Est-ce que c'est ça interpellation? Na osengayo. Un message sur le plan spirituel. Na osengayo to vanda émission mobimba. Sur la spiritualité. Ah, j'aime pas mélanger. Marambo, pas comprendre que na Congo mobimba to na flat moko. Balobi faux classe. Place au soyo vandi kimia très classe. Ogolia ozomela. En plus c'est le réseau sepelisanga la faux classe. Sécurité assurée. Donc so tikaki chombono awa okei ozongo okuta chombono place otikaki. Donc si vous avez un monnaie, donc sécurité assurée, oui. La vue sur la ville. Et puis on a les colos de Talamokili. Donc ils ont musique focus, c'est juste qui moinza bongolo. Donc ce que wana au mona focus, c'est ça donc boya wana vraiment give service fondation pesa pona bino na rigini awa yaka yo mutoyo taille beba. On a besoin ba salo ba peso taille, ba peso forme. Yaka na give service fondation ou forme. On a besoin de ba bouter bimo ebele ne longi yaka contacter biso na ba numéro eza awawa give service fondation attends na poto mafuta simba yote obeba attends na poto libume comme munene ba ko commando bilo wa ko melo mabla libume nyose kiti donc give service fondation do sala pena musala ya malongo ngo comme l'homme c'est ko banga na wote yanga na give service voilà Bisso Nabinone Tokutani au prochain numéro pour Bisso Balobia Walelo. La prise en charge est assurée par ce jeune couple. Après, à tout rejoindre Bango na Mesa pour Oya Zangi, allez là.
balobi place kiti ezaka mpona nga na homme saint voilà oyo azangi alela je sais kolela te biso na bino nde tokutani au prochain numéro qui dit mieux check